Sarah Tola décroche. Sarah Tola décroche. Décroche Sarah, décroche Sarah, Décroche. décroche Sarah, décroche Sarah. Voilà, mbote na bande nyonso balanda biso na Sarah Tola TV. Merci na bande nyonso ba s'abonner déjà au pe basala ba commentaire na ba vidéo na biso na ba émission na biso. Merci voilà lelo émission na bino vérité eza na plateau té et bimi ezali bongo na commune Yandine na quartier 8 toye bongo na ofeina moko oyo izwaka bana en charge vraiment ofeina moko ya bien ofeina shed eza bongo na quartier 8 toye ko rendre bango visite na compte ya fondation Sarah Tola oyo esungaka toujours toyaki première tour bomona ki toyeko sala état de lieu pour koyeba nini ezozanga eloko nini oyo ezaka na bango te vraiment fondation Sarah Tola emilengela ki par rapport ya muke o ba mimona ki nango bazwaki net mwambe tout mwa badra mwa bilamba ya bana malili par rapport ya tempe tozana ilanga boye esenga mwa bana bazana bilamba malili mwa kopo pona mai mwa sanyi pona kolia mwa kiti pona bana kovandela mwa enveloppe par rapport ya bana OP bazar bazwa moi eloko ya kolia na OP aza bien te ba meka kozwa soin na ye vraiment merci na fondation Sarah Tola pona ba acte yo merci na bande konyoso bazali banda ya mboka OP bazosunga Montréal Gucci Sinda derrière la caméra merci pona kotambola langa partout merci pona image vraiment merci na la patronne maman Sarah Tola merci na bande ko bazosunga merci na maman oyo maman social maman ya motema monene maman oyo asunga katala pe lisusu bikoto yo et ozala vraiment bien mamouche ayebi yo sunga kapé tala pe kotoyo merci Montréal soki oza d'accord na ngai tokokota na kati to mona mo ambiance o bana bazana ngo mwane bana bazo yamba fondation Sarah Tola et osala vraiment bien.
Merci, Fondation Tola. Toyambi bino kati na biso. Toza na sengo mingi oyamba bino. Ezambala liboso te. Mon message déjà koya otala biso. Toza na sengo mingi okomela biso. Topesi bino maloba. Biso bana centre Shed, centre des enfants, centre d'hébergement des enfants démunis. Yango yo Shed o ezomi na njili. Biso yo bana bangoyo. Bana bazana posa koyoka bino sango nini omemeli bango. Fondation Tola Nouveau Vingilo, Fondation Tola Nouveau Vingilo. Mama Brenda Nouveau Vingilo, Mama Brenda Nouveau Vingilo. Papa Paulin Nouveau Vingilo, Papa Paulin Nouveau Vingilo. Merci vraiment pour la parole. L'autre fois tozaki awa nabino elongo, toaki komo na bana. Yango lelo tobisu sto à côté la bana eza donc mba liboso pe asuka te. Donc comme lokola ndaku na biso. Dans un premier temps, tomonaki tokutanaki nango yango non toye nango. Lokola bana na biso to bandoya chaque fois côté la bango yango but ya visite na biso ya lelo to ya komona bango kopesa bango mbote nde totikaki bango depuis l'autre fois to yebi na ba nouvelle te yango lelo su to ye to kutana su na bango to za ba nouvelle to mona bango voilà na sepeli na kei na bino makasi. Mama Brenda azwa. Ok, merci par rapport à parole de Pessibiso. En fait, nous sommes déjà Madame Brenda Lobby déjà. Zara juste car moi geste moi yamuke par rapport à Marambo autant que qui trois liboso au peto monaki ezala kité ya ngona peto bino to sala ngona na moi vite au msusu etika liwana to ko sala ngo mbala ya sima mais déjà eza ndaku na biso eza déjà libota na biso c'est-à-dire tant nyonso toza na posa ya koya to banda koya na sata bino boza pe na besoin na biso biso to zala wana toza disponible pona bino pe ya ngona to memaki moi bilamba ya bana ba dra eza na basaki wana ba tout na ba kopo na ba kiti pona ba bébé na biso mike bazawa bako banda ko vandela yango moi ba kopo eza pona ba mai moi ba sangi ezawa juste nini moi elo moi mke to milengela kinango madame Brenda ko sa geste wana s'il vous plaît pour ça là mke to zaki nango tozaki nango nanu mpo na lelo yango oyo tumemeli bino merci zwa voilà voilà ya fanda voilà voilà pona bébé na biso ouais Moïse voilà bilamba ezawa pona Moïse voilà c'est ma bohème monsieur le journaliste Moïse pour la ilangana ye pas l'équipe moulai bébé kuka eza moke mpona Moïse voilà
déjà protège. On t'a beau yango. On a un message. Ils sont gênés. Bah checker yango quand. Bah checker. À cause qui s'aime. Ça fait déjà une semaine. Ok. Ah zo quoi alors on a un message. Et un message. Voilà. Voilà. Moses. Si. Kofininga izo balika mote na kokola kaka. Kofininga izo balika mote na kokola kaka. Kofininga izo balika mote na kaka. Kofininga izo balika mote na kokola kaka. Donc on fait sa fondation Tola. Bisous. Bisous moko kaka ya nga. Po oyo basaleli biso eze sengo vana zo maloba. Fondation Tola to pesi bango bisous. Fondation Tola bisous. Papa Paulé bisous. Maman Brenda bisous. Bisous mibale. Voilà. Merci. Merci na Fondation Tola. Merci na Papa Paulin. Merci na Maman Brenda na équipe Mobimba. Lokwa bokomeli biso awa ne toloba ki ne bandele zamba liboso te e komi habitude. Ko ezanda kuna bino oyo bana na biso o toboti. Toboti te kasi tokutana bango na vie bakoma bana na biso. Mingi kolobezali te. Merci mingi na Fondation Tola na partenariat oyo ba signé bango moko pona ko salisa bana oyo. Vraiment ba difficulté zalaki mingi surtout pona olala ya bana lokola bana bazui ba mbetu oyo bango moko tu déjà tango za okota na porte balobi ba mbetu eye donc esengo mingi ba kopo pe ekomi akala mingi soki na zui moko na lakisi boromona par manque de possibilités manque de moyens tozala pe la possibilité te ya ko changer bango ba kopo mais lokola tozali ko penser nango nzambe pe asali ke boye nango moi moki otonga penser pour na kopo pe et compétent mususu ya lutu et vraiment merci la contribution na bino au nom il y a toute l'équipe il y a Shed Fondation Centre d'hébergement des enfants démunis au nom il y a maman présidente na biso oyazali absente pour le moment azana mutu na ndaku po ba operaki mobali au nom il y a papa président na bi vice président na biso papa Mati au nom il y a équipe Mobimba ya éducation ya bana tous allez remercier Fondation Tola mingi penza voilà na kopesa pe maloba pa ya mwana moko yende bango nde ba cible na biso bango moko pe baloba o bazana ngo pona bino Gisèle Nasei merci na oboyeli biso tozangaki ba betu tozangaki ba tricot tozanga ba kopo nzamba pambola bino nde bokanisi biso abaksela bino ebele obosangaki nzamba pesa bino nyoso bosenga ya pesa bino merci vraiment deuxième mois na yepé azana loba tosengi Alain tosengi merci nde boeti ke la biso biloko oyo tozala sûreté ke tozongo na tongo lelo yango tosengi bino merci mingi na pesi merci mingi mpona bandeko na nga nyonso
topesi merci penza tosengi na bao bato mawa o baza libanda mboka ta na kin ba osunga biso po toza pe na pasi vraiment po toza penza vraiment na pasi boki ndenge ndeko na biso Alain a auto lancer message na ke po toza vraiment na pasi. J'espère que bandeko bazolanda biso na Saratola TV bozotala oyo juste kaka moi par ya fondation Saratola esali yo pe oyo oza libanda ya mboka yo oyo ya motema malamu yo oyo okoka komona mwana na pasi te mama walinga mwana nyoka mate vraiment ekozala vraiment bien o tape moi loboko na ye moi contribution na yo ekozala vraiment bien. Merci na bandeko nyonso e baza na fondation Saratola, merci na ba o baza libanda, merci na président na biso, merci na cordon, merci na bureau mobimba ya fondation Saratola, merci vraiment na bandeko tout, merci na mama social babi mama social oyo asunga mingi depuis États-Unis on a vraiment na monio bon maré kombo to kotanga te. Merci vraiment et ça la bien ko ça la ba acti ya boye ça la bien. Merci na fondation Saratola pona bana bazanga gelo ya olata apesi bango lo olata bana bazanga ko pour mais la mai ba pesi bango ta ko pour mais la mai place ya ola les alagité mais azumbe tout moi na pe à se trouver na état mort ya bien vraiment. J'espère que bande comme susu oyo bozo mona weza ina okaji c'est moi et lo moi mke mais msusu pe e ozala yo muto moni ke ozala moyen ya osunga biso ko kutana bande oyo bengata na numéro ezawana o toko yamba yo okoya komona bandeko oyo bazawa bana o baza lokola bana oyo yo boti ngana yo to boti vraiment madame Brenda parole. Vraiment bandeko nyonso ya bonne foi ya bonne volonté ba oyo vraiment bazalaka doté na motema kosunga neti mon cordon depuis Japon maman Lita donc que j'aime bien bana bango yo ya shedo bano baliaka bano bamelaka bano balalaka bano yo bazwaka baswa médicaux bano bazana posa kotanga Saratola fondation yé moko akoka osalelo te. Alors na lancé appel nanga na bato bonne foi bébé o aza posa ya potopoto aza na posa ya poussette parce que bomoni état na yé faut aza na poussette po sunga ye na marche et tout. Donc mutu nyonso asimbami na eloka komela asunga bana o vraiment nzambe akozanga te kozongisela yo au centuple. Saratola peut-être asali première pas na ye yo tika les siko fandi tozela yo pe oya na shed pour ça la deuxième pas troisième pas. Ce que nous avons fait ici plutôt c'est peu, ce n'est rien, c'est juste un geste ou un symbole d'amour. Mais toute personne qui est touchée, toute personne qui est dotée d'un cœur d'amour, vraiment le porte. En tout cas, un papa ou une maman qui est touché pour acheter un babouche à cet enfant, Dieu vous le rendra au centuple. Vraiment, venez nombreux. La grande porte de la chaîne est ouverte et ces petites portes aussi sont ouvertes à vous. Merci beaucoup. Voilà, Tokobo, ça n'appelle sous-souté, l'Ikamopé à loyer. Tant que tu qui maloba, naloba qui malamu que papa vice-président Azalaki Nanzela, Azalaki en déplacement. Donc le colaye Sengelipe to présenté Bomonaye, papa Mati, Yenda Zali vice-président, il y a centre Shade. Yeyo, où a failli na biso. Voilà, Tokobo ça n'appelle mais recevoir papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa. Bonne santé. Santé, ça va très bien. Lelo Fondation. Ok, Lelo Fondation Saratola et Kosala Bino visite, réaction de Kosala par rapport à. Maman, te remercie Nzambe d'abord pour le temps où je souffle de vie à Corée de Bisso, pour tout le monde en Abino. Et puis deuxièmement, te remercie Bino na Ndengue Berota la Bisso pour l'encadrement bana oyo. Vous je suis Nzamba Pambola Bino parce que bana oyo sans action boye vie passe. Donc ils ont malamu parce que bazo vivre des gens de bonne volonté na ba action borsala. Donc je suis Nzamba Pambola Bino. Message nous connaissons na bandeko bazolando libanda ya mboka ba ope bazana kata Kinshasa. Na bato bazana mboka ope bazana kata Kinshasa na bazali orkin. Message zali gake baba continue ko sunga talate oyo tozali salango. Les alliés pour l'intérêt communautaire, bana oyo sans les sungi ya bato eza pasi. Mudna muto azali touché, les sengeli asunga biso pona ko sunga bana oyo bazala na vie bien ba comme pe bato, des personnes responsables dans une société. Donc sengeli balia bazo ba santé, bazala santé bien, batanga pe nyoso ne zolu kwa mbongo. Donc nyoso aza touché, les sengeli sur moyen azali asunga bana oyo pona bana oyo bazana vie malam.
Merci papa. Voilà, bandeko boyoki ndenge maloba ya papa ni alobi soki osali mo acte na yo et osala vraiment bien. Na beti société na likambo madame bonda ota loba ya lipapa ya bana eza vraiment moi passe. Soki omoni ki ozata na moyen ko sombela ta bana moi ballon ya ba ma papa et osala vraiment bien. Soki pe osombeli bana ta moi ballon ya ba ma papa et osala vraiment bien. Kolia na bango pe. Kolia na bango komela na bango pe ezala vraiment bien. Mon boy moi sucre moi ni ça la vraiment bana oyo bien na toko si ça boité ça que to pe sa dernière parole na chef ya Mbaki biso parole na suka ezali bon parole na ya suka ezali d'abord je remercie le Seigneur parce que ba action ya boye epesa meli bato mingi te ndenge papa lobi ndenge bino pe bolobi bana bazako lela passe za mingi na kati ya centre Shed tozana grand problème pe ya loyer donc ndenge tozali awa bana oyo lobby to lobby kuna ba uzanga place à vanda. Pourquoi? Parce que bon moni place baza vanda muta pesa biso ndako ya munene tellement depuis 2002 a pesa biso ndako oyo azape mutu il faut a luka mutu akoyekotia. Donc lobby to lobby na boya boromona peut-être bana baza su awate toza ko luka batu ya bonne foi. O ba ko lukela biso ta esika moko pona ko bomba ta bana ta kikuku nanu to bomba bana pour que bana ba mbule za koya bazala na libanda te soki te bana oto kotia bango wapi. Merci na fondation Sarato la pona actu ya mnene boye ko pesa bana moi mbetu ya kolaela moi kopu moi bilamba ya malili et ça vraiment bien moi dra et ça la vraiment bien. Merci na bande ko nyonso bazwaki libaru ya kolanda biso na Sarato la yo muto ovandi ozota la biso mama papa yaya to sengi na yo yaka pe ko sunga bano yako sala pe mo acte boye sala vraiment bien tango yo osungi bano nzambe pe akopambola yo nzambe pe akozanga kopambola te na makambo nyonso o sala ata na bana na yo tango yo osala ke lo mo boye so ilikambo ngaki yo ya nzambe pe ako toucher likambo na eke musika par rapport ya nini par rapport ya makambo oyo salela ka bana oyo bazangi ya kolia bazangi ya komela vraiment. Merci na Montréal Gucci Sinda o Simba qui mange. Merci na Jonathan qui vous ne dit match tozalaki ne marqué à Boy Koloba. Merci na la patronne maman Sarato là par rapport ya makambo. Merci na ba bureau tout ya fondation Sarato là. Merci na bandeko nyonso bazo sunga vraiment na bosani pété mamouche o pe sunga kabana tala pe koto. Merci na maman sociale depuis États-Unis. Merci na bandeko nyonso basunga vraiment yo mtoza libana mboka ozana mbongo no sayel sakabatu tala pe au Finland où ozala vraiment bien et osala biso vraiment bien ngai na bino to mona ni bongo mbale ya sima. décroche. Sarah Tola décroche. Décroche Sarah, décroche Sarah.